totindeli bandeko mbote ya mingi tozalia wana park totiko kima 7 km ngai na maman Brigitte. Entre temps toza ko saluer le peuple de Dieu, toza ko encourager bato na nzambe ba mama batata bandeko. Moi sport ça fait du bien. Attaque au tambolo ya papa, ça fait du bien. Totiko toka. Donc ils ont senga volonté wana to manifester. Na zo saluer pe les soso bandeko nyonso. To nyonso balanda biso. Awa moi continuité à message ezali. Bomoni na utai koloba makambo mingi ya ba monde des esprits et puis eloko moko ekangaki bomo na ngai etungisaki ngai makasi ezalaki facilité. Tango nazalaki na Congo nazalaka nanga komela masanga te. Mais tango toye na poto vers les années 80 loyenge ya bo jeunesse eye kosala lokola tel munguna lobi bon na kozwa yo mbaloyo. Siko eloko nini eyaki kosala. Nazali ko se rappeler na lobalelo ka biloko misato. Balobi les justes vont vivre par la foi. La foi ezali ba chose oyo ezali invisible, peto ezali na espoir na yango. Menga espoir na ezalaki penza wapi. Sikoyo tango na komi na période ya 1980, naki komona te mokolo moko na bimaki na ndako na kozonga ka na butu na kotambola ka na butu. Na zalai ko sentir on dirait bato bazo landanga mais nazo mona bango te. Tango na zimish na na simana ti na moni rien. Na ekokota tene sika na zalaki na lali na sentir lokolo on dirait peke présence moko ya bato baza invisible. Na ko mona bango te mena ko sentir bango. Na ekolala on dirait bazalaki ko koluka kokota na makanisi nanga. Omoni makanisi ya moto ezali sika diable ayaka ko pénétrer. Kolinga kate makanisi na yo la polluer na makambo ya mabe na bato ya mabe na entourage ya mabe bandeko ezali malamu te. Soki nazo tinda message yo pona moto moko akangolama. Sikoyo eleki tango na eko kene na mboka na Suisse lisusu na eko mona lisusu le même ndoto eko se manifester kaka tena lala kikana masanga na butu na loti lokola ka groupe ya bato moko na ibi bango te. Baza kolela balo ba mwana ndenge nozo mela masanga biso tolingi omela masanga te oyaki na mokili po o mibebisa te olangwa kate ndoto wana elekani. Tango na eko ya na Londres ya na 86 la même chose na kota ki na milangwa ya kosakana te bandeko na lali na butu boy nazo mona ndire na fenêtre na ngai même groupe ya bato ba ye lisusu neti bako tala ngai bako loba te mwana masangeda malamu tete olingi melaka te po conscience na yo e fonctionner ozana ba capacité na ba habilité yango nde omoni te message na biso na après-midi na lelo na parc awa ezali nde pona ko motiver pona ko encourager pona ko sala te moto moko soko zali ko tambola na baninga oyo baolinga ko bebisa bakolinga nde ko bebisa destin na yo omoni destin na ngai ezalaki étouffé complètement bato mabe entourage ya mabe menzambe ayeko lakisa na faveur na ye na grâce na ye na mawana ye soki mawana nzambe te ndeko na zali oyo bozali komona ngai lelo te yango na kopesa lokumu kembo kaka na nkolo wana tozongela ye totalela ye pote yazali nzela mwinda la vie oya koye pana ye akovivre na vie oyo na boboto na bosembo pe na vie éternelle. Thank you, Father God. Tika de makila na Yesu Kristo ezipa bato nyonso oyo bazana mit kakatano to saluer bandeko na biso ya RDC Congo bambote ya mingi mama na biso chez biso TV on te salue et toi et ton mari pe na libota na yo to tindeli bino bambote à partir à Londres bozali na ba prière na biso to bondela kapona bino bandeko na biso to lingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo oya dali kolona nzambe oya dali kolona banzambe nyonso wana. Thank you, Father God. Amen. Amen.